Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Boyko Yamba, premier ministre britannique awa na Kinshasa, aye atuli bakutanite sengeli boye bapeke ba remise de reprise na gouvernement Sama 2 ici et bandi mokolelo Jean-Pierre Bemba, nouveau ministre ya défense pe vice-premier ministre azui et bongana mokolo lelo entre Falina maître Gims ezali kita ba warrior côté na bango pe ba fanatique ya maître Gims d'un côté misusu bazali ko kumisa maître Gims na boyaki ko yana Macron. De l'autre côté, vous allez critiquer Fali Nenge andima qui invitation à Macron kasi bato Fali ba signifier que Fali azali mwana mboka azali na eloko ya ko pouvete pe bato Gims balobi que Fali akopusa na atana lisapi na été. Vous allez belé kolanda Kanbe News on a plaisir à présenter bino yango mokolo lelo. Merci pour la fidélité na bino biso tozali wana toujours pour nous servir bino. Nous avons un titre, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aboyi ko yamba premier ministre britannique, ba raison exacte nini, bola na ba détail na reportage, ya faso Kirombe. Tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aboyi ko yamba Monsieur André oyo azali ministre britannique, ayaki awa na République démocratique du Congo pona kokutana na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi kokamwa papa mokonzi aboyi koyamba ye pona cause oyo Royaume-Uni ezali ko soutenir Rwanda na désordre tope na agression oyo ezali ko salema na este ya République démocratique du Congo mokili mobimba bayebi ete ezali Rwanda nde bazali ko soutenir ba rebelle ya M23 pona kosala désordre na este ya République démocratique du Congo population à vivre malamute à vivre na insécurité na yango tata mokonzi a se décidaki a kosolola lisusu na mutute oyo azali na sima ya agression oyo ezali kosalema na este ya République démocratique du Congo na Rwanda na batu nyonso tu bazali na sima tata mokonzi akabwani na bango bakosolola te ata oye ndenge nini loba likolo na se sangana soki guerre ya este sili nde tokosolola kasi soki guerre ya este sili te embadi tata mokonzi aboyi na ye koyamba bango epesi pasi pe mawa. Gilbert Kabanda, ancien ministre de la Défense Atiki et Sikana Jean-Pierre Bemba Gombo, oyo azali vice-premier ministre pe ministre de la Défense et la République démocratique du Congo na gouvernement Sama 2. Et les cas ni ba détail, on a un reportage oyo signé Faso Kirombe. Remise de reprise et salami lelo na ministère de la Défense nationale et Sika Wapi. Jean-Pierre Bemba Gombo azwi bokonzi officiellement kuna na ministère ya défense nationale kobanda lelo ministère oyo ekomi dirigé et pa ya Jean-Pierre Bemba officiellement ndenge kaka azalaki nommé na ordonnance oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na ko signer pe ayebaki na ko kotisa en application kobanda mokolo oyo bautaki kotanga yango ne Jean-Pierre Bemba Gombo akomaki na ye vice premier ministre ministre de défense nationale pour la République démocratique du Congo. Cérémonie à remise et reprise de Salami Lelo, mercredi 29 mars 2023. Kobanda Lelo, Gilbert Kabanda, a commis ex-ministre Azali Lisusu na ebongate Jean-Pierre Bembande Azali Koingela et Sika Yango. Ancien vice-président Natango 1+4, Jean-Pierre Bemba Gombo, ne ayebi kokota na gouvernement Oyo Sama Lukonde de ya ba warrior o bazali pona kotake to pepona ko défendre République démocratique du Congo na yango to sengeli to yeba ezali mingi pona agression oyo to pe insécurité ezali imposé injustement kuna na Est République démocratique du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo aibina kokota pona kosilisa bitumba oyo kimia ekota tozali sir na Est République démocratique du Congo, kimia et kokota avec impact na idéologie, pe dossier ya kwa mutu, kala mingite entre bateke na bayaka.
desordre ekosila na yango na lombango po Jean-Pierre Bemba ndenge kaka bazali kobeka ye Satan 1 ayebi kozwa bokonzi buzoba ezali lisusu te awa na République démocratique du Congo. Oui! Nzela ya bypass na entrée ya Rigini ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te ba détail bolanda na reportage oyo. Kinshasa pardon badi côté oyo bazali kobuka côté kuna ezali kobuka na yango moko kasi gouvernement provincial bazali kokipe na bango yango te dans la route oyo bypass banda kobuka na kino lelo oyo toyebi te tobenga yango nini bazali kokipe na bango yango te kasi ezali route principale awa na entrée ya Rigini pardon badi ekomi véritable casse-tête oyo ezali ko déranger gouvernement ezali ko déranger population surtout mingi ba oyo bazalaka côté oyo pona kokota Rigini pardon badi ekomi pasi makasi gouvernement provincial papa gouverneur de la ville de Kinshasa esengeli botala banzela oyo ezali ba grand acteur oyo ezedaka population na ko circuler mbangu na kotambola normalement pona kosala ba mouvement to pe ko kende ba misala na bango na lolenge oyo esengelami ministre ya infrastructure pe de travaux publics Foner office de routes OVD misala na bino to responsabilité na bino yango oyo esengeli botolandelaka oyo esengeli misala esalemaka normalement esalemaka na efficacité pe erumelaka po population bazali na posa ya kotambola na kimia nyonso tu kasi komona ete nzela oyo ezali kitoko te ezali mabe makasi esengeli solution ezwama na lombango. Oui! Beltexco azali continuer ko servir ba Congolais bolanda reportage oyo. Nalia Cornebef uti Beltexco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltexco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango na lipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo Texas oyo bana ya Kinshasa bamesana na yango latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltexco apesa opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga nabenga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltexco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po a sa différence ezali mundele sa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balambango kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mozayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltexco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo. Oui
Babi malgré nul nae ya mokolo ya lobi Léopard azali na dernière place pe tokanisaki azali toujours na chance ya ko ozala qualifié ndenge reportage oyo ezali ko expliquer awa. مشاهدينا في هذه اللحظات الصادقة السالمين bakalkile bandi awa na République démocratique du Congo surtout mingi na Kinshasa po na équipe nationale oyo ya RDC ba Léopard basalaki bongo match nil na Mauritanie kuna ezalaki ndenge nini esika nini match ekendaki 1 but partout kasi esengeli toyeba Cédric Bakambu azwaki carte rouge oyo esalaki ete République démocratique du Congo ebeta est complet si na suka ya match ekendaki bongo 1 but partout kasi malgré kozala dernier na classement topé ya groupe moi elika ezali ete Léopard ya République démocratique du Congo akoki pe kozala qualifié pour la CAN 2023 tozali na elika ete na tirage au sort oyo ekosalema na mois d'août République démocratique du Congo akozala na ye qualifié bana Congo nyoso tout bache elikia na bango na qualification pour na CAN moi espoir ezonga na République démocratique du Congo pour côté sport pardon ba di côté obaki manambongo côté oyo ba club ezali kolongwa côté oyo équipe nationale oyo pesaki mo espoir kasi mikolo oyo et bakisi inquiétude pour na ba sportif nyonso tout ya République démocratique du Congo dossier oyo tozali kotalela tozali ko jimele oui فكورة بالراس غير معقول Mobali mosala esili mwasi nde akoma kosunga ndaku kombwa mobali wana bako benga yena ni gigolo piaker to azangi un jour akozwa biso e préoccupé biso makasi situation wana na KNB pe basi période wana bakoma ka munoko ya kosakana te ba détail bolanda na reportage oyo ya Jetu Kibala. Bana mibali ebele na Kinshasa bakoma kobenga bango ba Mario sans le savoir. Oh, komona mwana mobali abandai kokipe ndaku na ye kozwa charge ya mwasi na ye pe ya bana na ye pe ya libota na ye kasi lelo yo musala ezali lisusu te akomi mpiakia akomi kovanda kaka na ndaku nde mwasi akomi kozwa charge ya ndaku pe ya bana pe ya libota yango totambolaki pona koyeba mibali oyo babande kozwa charge ya bandaku na bango pe ya libota na bango kasi lelo yo akomi mpiakia musala ezali lisusu te nde mwasi akomi kozwa charge ya ndaku pe ya bana mibali ya bongo tokobenga bango ba Mario to bazali banani boyoka population balobi boye tokobenga kaka aza Mario po aza sune loko akosala te na kati ya ndako nga ernyo na bimi na zongi ernyo so la ligne kozonga parce que yaza su musa ko sala te azaka kata musu na za biloko wana na za mbangu babenga na telefone sunganga na biloko tel bo ko sala songa bimi na za presse no sa musala nga amoni bana pe baza salite ko tika pe bana baza salite te akosuka na bana po baza propre papa akoki obunda pona koluka musala pona libota eza malamu akoko mitika te pona musala esili avanda kaka bongo te aforce aluka mwa musala bima pona kosunga libota place wako bima Mario po bakinyo se bakoloba ke mobali za musala te makamnyo se kome pana mwasi ndenge nini wana za su mobali te non bafio babenga mibali na bango ba Mario pendant bandaki kosala na minute za musala te abenga mobali ne Mario te parce que yebi ndenga azalaki avant de la minute les ans en okala moi ba makamo boka mike kaka ezo simba te mais avec le temps ekosimba nango na minute nga na osala mobali azo moi foutu ekoti na musala na nga na ko supporter parce que ça mobali nanga aza papa ba nanga avec le temps elongo na Nzambe akozwane musala nyonso ezala bien pas akokipe responsabilité na ye bon non benga ka Mario ti parce que c'est moment de dépendre ka na mwasi nyonso mwasi akomi kosala ye bande kosala mwasi akomi kosala mwasi aza ba responsabilité nyonso na benga kaka na benga Mario tokoloba boye na bandeko ya basi mobali oyo abande kozwa charge na yo en 100% kasi lelo musala
azali lisusu te kobenga ye Mario te azali Mario te po azali responsable musala nde ezali lisusu te makoki ya kozwa charge ya libota ezali lisusu te kobenga ye Mario te yo mutu ozwaka charge ya ndaku na yo mobali na yo azali Mario te tika makambo ya kobenga ka mobali Mario Kinshasa eleki partout oui. Polémique eza komata makasi entre Maître Gims na Fally Ipupa. À la base, Nenge Maître Gims a boyaki invitation à Macron, Fally andimi yango et sali que ba supporters stoppé ba fanatique na bango koto ekende zonga baloba mabe ya Maître Gims epai baloba mabe ya Fally epai biso sali mo analyse pamba te to yoki kutu ba musicien minene na ba analyste ndenge na ndenge mutu na mutu azali ko pesa position na ye na likambwana ekaboli ba congolais na toile ba détail bolanda na reportage oyo signé Faso Kirombe. Bana mibali ebele na Kinshasa bakoma kobenga bango ba Mario sans le savoir. Komona mwana mobali abandai kokipe ndaku na ye kozwa charge ya mwasi na ye pe ya bana na ye pe ya libota na ye kasi lelo yo musala ezali lisusu te akomi mpiaker akomi kovanda kaka na ndaku nde mwasi akomi kozwa charge ya ndaku pe ya bana pe ya libota yango totambolaki mpona koyeba mibali oyo babande kozwa charge ya bandaku na bango pe ya libota na bango kasi lelo yo akomi mpiaker musala ezali lisusu te nde mwasi akomi kozwa charge ya ndaku pe ya bana mibali ya bongo tokobenga bango ba Mario to bazali banani boyoka population balobi boye tokobenga kaka aza Mario po aza lisusu na eloko akosala te na kati ya ndako nga ernyo na bimi na zongi ernyo so dalingi kozonga parce que ye aza lisusu musala kosala te aza kaka ta mususu naza biloko wana naza mbangu babenga na telefone sunganga na biloko te bwa kosala songa ya bimi naza presse nosa musala ngai amoni bana mpe baza na salite akotika mpe bana baza na salite te akosoka na ye bana mpo baza propre papa akoki kobunda mpona koluka mosala mpona libota ezala malamu akoki komitika te mpona mosala esili avanda kaka bongo te aforce aluka mwa mosala bima mpona kosunga libota place oyo akobima Mario mpo bato nyonso bakoloba ke mobali eza mosala te makambo nyonso ekomi epai na yo mwasi ndenge nini wana aza su mobali te non bafio babengaka mibali na bango ba Mario pendaki abandaki kosala na miniti eza mosala te abengami mobali ne Mario te parce que ayebi ndenge azalaki avant de la minute ene eza nango kaka mwa makambo mboka mike kaka ezosimba te mais avec le temps ekosimba nango na minute nanga na osala mobali azo mwa futi ekoti na mosala na ye nga na kosupporte parce que aza mobali nanga aza papa bana nanga avec le temps elongo na Nzambe akozwa ne mosala nyonso ezala bien pa akokipe responsabilité na ye bon na obenga ye kaka Mario ti parce que si moma azodépendre kaka na mwasi nyonso mwasi akomi kosala ye bande kosala mwasi akomi kosala te mwasi azwa baresponsabilité nyonso na obenge kaka na obenge Mario tokoloba boye na bandeko ya basi mobali oyo abande kozwa charge na yo en 100% kasi lelo yo musala ezali lisusu te kobenga ye Mario te azali Mario te po azali responsable musala nde ezali lisusu te makoki ya kozwa charge ya libota ezali lisusu te kobenga ye Mario te yo mutu ozwaka charge ya ndaku na yo mobali na yo azali Mario te tika makambo ya kobenga ka mobali Mario Kinshasa eleki partout oui. Moka bana na bana kuna bana nde bakonzi TikTok ezali kolekana ndenge nini extrait oyo to proposer bino échec de la classe. Ah non, je te dis la vérité, échec de la classe. Ah. Yo domo apo Hollande la boy. Osela nzamu zwata batem te. Kato makolo ano ko régler. Nana posa ndeto simba tala nzoto to ka kato simba naki. Sale loko sala. Sale loko sala. Yo simba nanga na. No simba na yo. Soso kanza na uti kombe. Na uti matete ha. Na uti matete. Yo simba nanga na nzoto. Na ko luka musape dingwe na pesi yo chance. Keba. Yo so kebisa ngai. Kebisio. No pe na simba na musa nzambe te. Sane lo molingi. Salango.
sala yango naomona nde mutu alobi sala yango naomona mutu nde elongo na place opesa nkande nga napesa okanda abi sala yango naomona nde mutu elongo na place longwa aventurier longwa. Merci pour la fidélité na bino na Kinshasa na biso news KNB news. Vous allez magazine à Liboso et puis ça ramène l'actualité en continu d'une manière professionnelle Kassina Lingala. Biso auto servera bino qualité avec excellence avec beaucoup de manières. Bezite koloroye banate kasi musala auto sala ezakana onka kapona bino. Vous allez informer et puis vous allez informer d'une manière sobre, boye baba vérité. Vous allez ko les kanana mokili. Toko zalaka wana toujours pour nous servir bino parce que tous ala kaka pour nous servir bino contre vent et marée to continuer ko servir bino nde to monene moko da lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino